Bible ezoloba eloko moko te oyo ya kobatama ekozanga kobima poisa. Diable ayebi ke temps na ye ekomi na suka abandi komanifeste misala na ye publiquement po ayeba koganye sikoyo baoyo aye officiellement. Yango komona kala ezalaki baekaka bamaikari barose croix ya kobatama. Le père moko boisera muta rose croix zobanga zaka muta maikari mais lelo même ba livre bombi mais lelo ekomi polele ba comme ça pe na ba campagne na campagne na ba fiche ekomi kobima pour dire que diable abatamaki abandi kobima sikoyo physiquement abandi komona na polele pe abandi ko manifester misala na ye pour a gagner sikoyo ba oya ye. Donc mbano ezali ke ba oyo bazali ba esprit faible bazalaka dominer parce que misala wana oyo esalemaka ezana ba tango bino bozomona ndenge wana elingo loba ete azozwa contrôle ya sale wana mobimba et ba oyo bazali ba faible mingi bazwaka milimo na bango des fois bazwi ba étoile na bango des fois bazwi ba kati ba nombre des années na bango donc il y a besoin ndenge wana prédestiné nzamba bimisaka bango mais ba oyo baki destiné kaka na kati ya molili na kati ya mokili na monde wana bango nde batikalaka, vous comprenez? Donc tokomi na tango oyo Satan zoluka manifester bonzambe na makasi même na kati na ba église ba pasteur o ba sel na ba science ba kisi bokomi ko sala ba pratique mususu o ezomona na pena polele parce que dia balingi susu ba tamate déjà ba crise ya paralysé bimaki ba crise ya ba AVC bimaki to yoka yango aza mutu oyo ayebi ninga tambo si organisme na ye parce que kozala AVC kozala na la AVC, vous allez paralyser, et vous allez répondre à la cité, aux conséquences, vous allez répondre à un organisme, et vous allez un angle spirituel, et que prophète de Nélessi, azalaki mutu oyo aningisaki mukili oyo na ba prophétie na ye ezala bato bele balaki attirer tombola maki makasi apambola maki pe makasi après to komona ke akomi kokota na makambo ekomi kobetisa libaku na bomo ya bana na Nzambe. Donc pour dire que akomaki lokola barrière na bana na Nzambe po baye pa Nzambe par rapport ya misala oyo ya bandaki kosala. Vous comprenez? Alors jugement wana Nzambe ne mutako jugeango eza biso te mais fait biso to moni kaka asali album tala banzemba bimisi etamaka mazoba na télévision etala boye na internet etala boye toujours juger ba effet wana mais otali condamnation tout ça là ce n'est pas notre responsabilité. Bato ya tindaki d'abord faut yeba baza na se ya charge na ye na se ya sécurité na ye basoda wana baza banani. C'est par là que nous devons d'abord comprendre basoda wana baza na se na contrôle na ye parce que soda za na mission ba peut ça va billet de coup soki ba yebi sike lokola ngai soki na sengi basoda bakengelanga to bapolisier bakengelanga ordre de mission na bango bakobeta yango ke totindi po kengela évangéliste Ernest Mongo na libota na makambo nyonso soki moyibe yo yiba lupango kuna o bakengelanga bana do ke nobeta masasi kuna te poza mission na bango te, vous comprenez? OK. Vous allez rendre ngona bosiko bato wana je to le comment be salé mais à courir peut banane et pas sécurité na ye parce que ça dépend de peu d'agissement ya ba sécurité na ye. Est-ce que c'est Rémo qui donne l'ordre qui bokanga bango bobeta bango boye peut-être ordre qui mal donné tout bateau o baso qui ordre ba saleli ordre wana mabe. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux.
Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves Ipan, tout secrétaire d'info. La finalité de la série continue toujours dans votre chaîne TP Promo dès 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste majeur, Papa Nabiso Ernest Mungu, Mokambi, béni de Dieu. Oui, j'ai mis bon, on a venu qui vous la numéro 3, dans la commune, il y a Kitambo. Tous les awa toko solo vraiment makambo et béni parce que tu le plus spiritualité parce qu'il y a zalipe moko ya baye Nzambe asalelaka na nzela na ye bato belé bazwi ba délivrance mbela et belé pe abelela pe na distance bato belé pe baza solution na ndenge ya bon Nzambe. L'homme de Dieu topesio mbote aussi shalom peuple de Dieu baotala yo un mot na bango surtout baotala biso. Oui, mbote mingi ndeko Yves Ipan, mbote mingi na balandi nyonso ya super promo de 143. Nzambe na lola a pambola bino lokola tokufi te toza na bomoi espoir ezali assurance ezali que lobi makambo eko changer. Merci beaucoup. La prière pour que tokota na kati ya mozindo émission na biso lo sambo. Merci Jésus-Christ le ressuscité de mort comme na milimo nyonso yo permettre de se retrouver liboso na mabota nyonso boko ya biso le monde entier. Toujours molimo no ya kamba biso to partager Seigneur oyo kopesa édification, bénédiction et délivrance ya mabota nyonso. Zwa contrôle Nzambe na bakoki nyonso en tout et pour tout pour la gloire na yo na kombo de sumasi ya tobondeli. Amen. Amen. Voilà, boni basango ya etonga béni de Dieu. Aussi moment oyonde ba église belé ezara plus na activité, séminaire, campagne, tout ça. Est-ce que préparation il y a le lenge moko ya bongo pezali? Biso to préparer vraiment église par rapport à nenge année zotambola. Donc je crois que tout le dernier mois ou tout au mois de juin pour année kabona na katikati. Alors comme on a nenge vie zotambola makambo belé zo marché penza bien té neto organiser des grandes journées prophétiques. Donc mardi le 16 ezapona ba maman nyonso ba sœur nyonso mutomto ya kobondela Nzambe pona likambo na ye et na suka musako ya koleka moko avec na contrôle prophétique. Bon le 18 juin et qu'on a ba papa nyonso na ba frère nyonso mutu akoleka na contrôle prophétique pour ayoka na chose cachée ya vie na ye. Si manango siko le 25 juin église mobimba toke na zamba ya Luzizi là pona kobondela siko Nzambe parce que mutu akozana ba révélation ya vie na ye. Qu'est-ce que ma bonne ligne na kati ya zamba ya Luzizi là tant que tozonga le 3 juillet tu na réunion ya ba couple nyonso oyo baza na kati na église réunion na bango comme que faut partager sur dialogue les rangé na kati na mabota expérience tout ça pour nous ba sous consolider foi amour unité na kati na mabala. En tout cas ça c'est bien ba organisation bo na kati ya betonga ezakama rare et belé kaka offrande dim pesa dama ko pesa yo mais mabo ezarate en tout cas félicitations papa na ba 2 ans nango. Alors le lot remarqué une chose chrétienne aga plus kaka na marometali Nzambe te mais ba ko moto pe ei mususu na ngambo na oyo tali musique c'est tout là ndeko moko ya rappeur dans un concert na Paris. Mikolo ya podium atie penza tombeau cercueil atie batubu na ba démon à côté de la cercueil. C'est comme ça que assisi concert na ye sorti à concert yango na éviter l'homme de Dieu kotana makambo yo surtout puis bandeko so bazokota biloko na ba ignorance aboyi oyi sabangoni. Vous savez Bible ezoloba eloko moko te oyo ya kobatama ekozanga kobima poisa.
diable ayebi ke temps na ye ekomi na suka abandi ko manifester misala na ye publiquement pour ayeba ko gagner siko ba oyo ye officiellement yango mona kala ezalaki ba ekanka ba maikari ba rose croix ya ko batama le père moko boza muta rose croix zobanga zaka muta maikari mais lelo même livre bombi mais lelo ekomi polele ba komisa pe na ba campagne na campagne na ba fiche ekomi ko bima pour dire que diable abatamaki abandi ko bima siko physiquement abandi ko mona na polele pe abandi ko manifester misala na ye pour a gagner siko ba oya ye. Vous comprenez? Donc, il pour dire que le diable a bandé comme manifester que Satan a yesu pour comment conquérir Mokili, comment gagner ba oyaye, oyo ba koyeba ko tika na ye tant biso ba oyo to kokende. Siko ba oyo ba assistant na leko boy. Sort na monga nini? Mbano ezali. Donc, mbano ezali que ba oyo bazali ba esprit faible, bazala ka dominer. Parce que misala wana oyo esalemaka eza na ba ntango bino bozomona ndenge wana elingo loba ete azozwa contrôle ya salo wana mobimba e ba oyo bazali ba faible mingi bazwaka milimo na bango des fois bazwi ba étoile na bango des fois bazwi bakati ba nombre des années na bango donc il y a besoin ndenge wana parce que ntango déjà nakendaka na baeglise mosusu nzambe alimbisanga parce que dans l'église, nous côté de la église, au senti que Satan, pasteur, azali yana mutu ya ba monde wana. Tango azote et comme on a point moko boye, il faut c'est la même vocation moko boye afin que diable siko aya azosko contrôle ya kati na église. Alors là ce qu'on a yeba que wa na mon esprit diable azosko contrôle. Au sentir on dirait bitumba entre esprit et l'esprit à Satan. Alors ba prédestiné nzamba bimisaka bango. Mais on va dire destiné kaka na kati ya molili na kati ya mokili na monde wana bango nde batikalaka. Vous comprenez? Donc tokomi na tango yo Satan zoluka manifester bonzambe na ye makasi. Même na kati na ba église, ba pasteur o ba sel na ba science ba kisi, komi ko sala ba pratique mususu o zo mona na pena polele parce que dia ba lingi susu ba tamate. Alingi siko abima ye parce que a conquérir, a combattre siko misala ya nzambe. Nde moni bitumbe siko makasi. Voilà. Na ngambo ya papa na biso le prophète Denis Lessi sortie médiatique na ye en tout cas batebele batikali bouche be batebele batikali ba keti da makasi bakomi même kobangela ye pour na vie pour mona ye na AVC ou le cas qui est comme histoire mais comme mona ye penza sa façon de parler même ça se voit que auto le cas na AVC et puis azanango kaka azo demeurer nango parce que dans le moment où il y a convalescence mais andimi quand même koleka la télévision pour na likambo oyo a chaque intervention nango mais comment na papa na état oyo a ndimi quand même le kana écran koloba kaka mambo le kaki ya papa na biso Marcelo ay ko confirmer habitant musu to lobaka batu banoko kanisa ba vanti mais lelo vérité yango ebimi mais comment na façon na yi tele on a nini surtout que ozali homme spirituel. Bon, ngana yoki ndenge bato bazali ko interpeller ko interpréter pe ngai na moni ete na moni pe image yango te ndenge abimaki mais sauf que to yoki déjà ba crise ya paralysé bimaki ba crise ya ba AVC bimaki to yoki yango aza mutu oyo ayebi ndenge tambusi organisme na ye parce que kozala AVC kozala na la AVC, vous allez la paralyser, et vous allez rapport à la cité, aux conséquences, vous allez rappeler d'un organisme étant Moussami. Donc là, papa nous Emi Coutinho et papa nous Coutinho Fernando. Beaucoup de monde qui a vivre qui vit au à Messane pour vivre été. Vous allez enfermer pendant plusieurs années. Il y a un monde qui est MMA na kati na ba AVC wana. To ba teke no eza frappe nzambe. Non, par rapport ya isika o ya zalaki a raisonner ninga banda ko raisonner te. Privation ya liberté et makambo ebele kati na vie ya mutu. Monde o ba kokaka ngote ba koma na ba crise ba tension ebele ba tika pe mokili. Vous comprenez? Et puis manque ya repos et ben dans makambo ebele na kati ya vie ya mutu. Toke loka na ba angle spirituel tenenge batu bazolo baloba et kebi ke ndeko na biso prophète Denis Lessi azalaki mutu oyo aningisaki mokili oyo na ba prophétie na ye ezala bato ebele bazalaki attiré atombola maki makasi apambola maki pe makasi après toye komona ke
comme kokota na makambo et comme kobetisa libaku na bomo ya bana na Nzambe. Donc pour dire que akomaki lokola barrière na bana na Nzambe pour baye pa Nzambe par rapport ya misala oya bandaki kosala. Vous comprenez? Alors jugement wana Nzambe ni mutako jugeango eza bisote mais fait les bisoto moni kaka asali album tala banzemba bimisi et makambo ba la télévision et tala bo internet et tala boye toujours juger ba effet wana mais autant condamnation tout ça là ce n'est pas notre responsabilité, c'est Dieu qui peut juger. Frère Nzambe ou pas, c'est Dieu. C'est n'engala la gamme tout ça la kana wana te. Bon c'est comme ça ba victoire bimisi pas ba pasteur de ba kotiseli mauvais sort ba sali o ba sali de ba détruire na façon oyo to moni ndinga komi wana zanenge bandeko balobi ngana na révélation te na confirmer ndenge ni la yebité ça c'est bien. Alors toko taper sujet à mwana na biso leki na biso ndeko na biso maman na biso ya mwasi na kombo ya Rebo au le procès tout ça déjà na deuxième je crois séance les autres qui depuis na procès na beaucoup bazolo tant de personnes bagolo baké azo risqué akenda na 10 ans de prison monsieur babi 5 ans monsieur plus loin encore bagolo ba 20 ans na kotala situation et c'est pas ça qui là il y a tournage à clip na yi est-ce que comme même mutupé na prison na dimension oyo bato bagolo balelo. Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas, sauf que nous avons vraiment mature dans le domaine de la justice. Parce que c'est vrai que la justice est une loi qui est déjà établie. Beaucoup les calicolos, il y a loi, beaucoup on appelle loi. Mais comment on a fait, on a fait un naturel. Vous comprenez? Bateau ya tindaki d'abord faut y baza na se ya charge na ye na se ya sécurité na ye basoda wana baza banane. C'est par là que nous devons d'abord comprendre. Les soldats ont un contrôle. Parce que les soldats ont une mission. Après, ça va être bien des coups. Ceux qui ont réussi à faire ceux qui ont fait des soldats, tous les policiers, ordre de mission, ils vont combattre. Et tout pour l'évangéliste Ernest Mongo, na libota ne makamunios. Ceux qui ont eu le pango kuna. Au bas kengela bana do que nous beta masasi kuna te. Vous avez une mission na bangote. Vous comprenez? Ok. Vous allez rendre compte. Parce que tout le monde peut courir, il peut bananer. Et pas sécurité. Parce que ça dépend de l'agissement, il y a la sécurité. Est-ce que c'est Rebo qui donne l'ordre? Peut-être ordre qui est mal donné. Tout bateau, ordre, vous comprenez? Mais dans sa présence, il n'y a pas d'ailleurs. Tant bazo beta ndeko mobali ndeko avandi pe pembeni bazo tala. Donc voilà ce que j'ai dit Moussa na yete comme si Moussa les bateaux bazo beta, c'est ça le problème. Donc ngala yobité mais na komi tout na ngai to pe ki rester na ngai ezaka ko yeba basoda wana baza banani. Est-ce que bazalaki na sécurité na yé? Ceux qui baki na sécurité na yé donc azalaki na droit ya kopesa ordre na sécurité na yé balandela biloko na yé. Vous comprenez? Parce que le lenge balande les yango, ce que ça malamouté, peut-être soit ordre mal donné, soit ordre mal respecté, non respecté. Vous comprenez? Il faut qu'on interpelle plus les militaires. Est-ce que ça a mérité peine au Batubagolo? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que Moutanga a Koufi? A Koufi, il y a grave. Je crois qu'il faut interpeller, que c'est un peut-être un non, prison 5 ans. Là, vraiment, je ne sais pas. On a contre la catabosinoté, on a la justice. Voilà. La haine spirituelle. Ouais. Non, je n'ai pas la révélation. Ok. Merci beaucoup, le média. Donc, on a besoin de moi, Souka. Alors, on a besoin de la vie. Surtout, nous avons plus de Italie, Ernest Ministreuse. Alors, à ce moment, tout le monde. Ils appellent une activité où et qu'on va nous appeler comme d'habitude pour notre activité où on a ceux qui ont un moinini, ceux qui ont un comment où ils ont se préparer pour nous yamba passer dans Zambie aussi qui ont payé numéro de téléphone le sambo pe na bandeko bazala makamuso ngolo pakala à ce moment va la biso ba bité basala ndenge ba ndenge ni lombi voilà. Oui, Ernest Ministre, tu as une réunion à Bantene lobby. Nous avons la tournée à Souka, dans la commune où nous avons Kamba, pour nous faire sa vision où nous avons fait la vie à Kamba Bassal dans Zambé.
comme ça on va s'adhérer d'être content par rapport à la vision parce que lelo mosala nzambe a son valeur a son respecté par rapport à comportement par rapport à agissement par rapport à ndenge makambo tali kolekela biso tozoluka un peu tomeka kozongisa mosala nzambe na place na ye pour reprendre mission na ye. Donc après tourner wana tokozwa badere pour te préparer une grande conférence avec les docteurs nutritionnistes. Le thème il y a l'homme dédié, son alimentation et sa sexualité. Basala nzambe ba jeune eleki makasi sans calcul sans contrôle. Banzala milai kolia biloko esengeli après avoir coupaka banzala. Ezobebisaka ba santé na bango mingi ba osala ba crise ba tension ba AVC. Alors nutritionniste akotalisa biso ke soko sisi kote ya koganga okolia boye okomela boye pour préserver santé ya mosali na nzambe. Et par rapport à sa sexualité, nous sommes dans la salle d'ensemble belé, baza plonger plus d'impudicité et mingi peut-être dans la conjugale na bango baso sur la macacité au moni côté le makoganga tous les jours et comme quoi affaiblir bango na kati na bandaku et côté mususu basa basal na nzamba bakolo malibanda parce que baza ko se retrouver na kati na conjugale na bango. Alors avec les nutritionnistes tokuza ba conseil na biso basal na nzambe comment se comporter na bali conjugale comment toko lia pour le régime alimentaire na biso afin que fortifier basal na nzambe ne ba programme makasi na zanango pour na basal na nzambe eloko zosanga biso ezali mbongo ezali makoki parce que basal ebele ba mesani obengisi na réunion pour foutre des transports obengisi ba na réunion il faut laisser bango yango ne mutozo zo biso moi passe mingi parce que nanu nzamba pamboli biso na misoloté ou esengi tosala ba vision ndenge esengeli et maman na likao makasi ezali nazoluka mbongo lisungi makasi pour nous préparer vernissage. Il y a 2 livres oyo na komi na ngolo nzambe. Premier livre vous allez intituler Comment prier de façon biblique pour obtenir des résultats et deuxième livre vous allez la révélation sur les phénomènes mari-femme de nuit. Pour moi livre on a dit que ekosunga bandeko ebele pour nous côté ça ba sorte ya ba mari-femme de nuit, ba porte d'entrée. Il y a ma mari-femme de nuit, et puis ma conséquence ni nous a causé na batu, n'enzela ba mari-femme de nuit. Donc le livre on a dans le capitaine nzamba pambolanga na mbongo parce que esenga faut que louer salle de fête, une bonne salle de fête. On parle de ça salle de fête à malamu, ça na ba 2500, ba $2000. Et dans quatre salle de fête wana, il faut quand même ba journaliste bazala wana, moi cocktail ezala wana pour que lobela livre wana, ko publier livre wana afin que eyeba ko atteindre mokili mobimba pour que sunga milimo na batu. Donc ça na bando ko bele bazana na bambongo na bango des fois ba bebi sakango na ba bisengo moko boy songolo et soki bande ko bolo ba s'investir na kati na mosala na nzambe ko la makasi malamu mingi pour que sunga biso afin que tuyeba pe ko sunga mabota mususu na makabo o nzambe atie katikati na biso. Alors pour le kozwa ngai ezaka ko bien na numéro na ngai ya téléphone plus 243 89 75 15 851 plus 243 89 75 15 851 24 sur 24 ezaka toujours en ligne oki kobenga ngai oyebisaka problème yoza nango ngai na kobondela na pesi yo révélation par rapport ya problème na yo tala o na koloba pona lelo yango wana ndeko ivipana tobondeli lokumu zonge pa na yo kolo na milimo Yesu Masiya nzambe na makoki nyonso o permettre que to se retrouver na mabota nyonso bayambi biso kolo sala biso fafe et si quand dans le bi malamu te limbisa ngai oyo kozala mabako epa ya bandeko seigneur sima mitema na bango bayeba kobongisa to pe koyokela nga mawa bapesa ngai etumute na détruire ma pensée négative au diable contre maternité ma libota na yo soit contrôle na ba oya yo Seigneur Jésus-Christ na chaque monsieur ba bénéficier na quelque chose nyonso pour la gloire nous amena makoki nyonso na kombo na Yesu Masiya wazali kolobi kisimalamu nena bomoko to bondeli petolobi amen nzamba lola pambola bino bye 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 bye.
Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu oh. Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu oh. Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner Nzamba lolo ye. Napena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga Nzamba kabasa ye. Yoka shije na nga ye Nzamba lolo ye. Naye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Naye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salelanga Yesu Yesu Salelanga Yesu Yesu Salelanga Yesu Yesu Salelanga Yesu Yesu Undelanga Yesu Undelanga Yesu Yesu Undelanga Yesu Yesu
na ngai